Francesco Bolingo Yaya, le grand combattant, il est là juste pour vous dire, pour dire la vérité, pour transmettre les messages. Hein? Il n'y a pas de Francesco. Coup de chapeau à toi. Francisco Bolingo, plus que Bolingo. Bolingo yo, ozalakanango, pour na ekolo na yo, vraiment essayer. Merci à toi Francisco Bolingo Yaya, les grands combattants. Sans yo, image et mon en atteint. peuple va recouvrir. Moutouma va défendre le peuple congolais à la question. Donc comme en 2016, pour avoir une élection, il faut prêcher à Moussoussou. Dans le monde entier, Mobimba, il y a des côtés de la parole, il y a un bon aussi, la pangote, il y a le pouvoir, le peuple Moussou a mon arapace. Au fond, la mise au timba. Bana mibali wali bokoki pe kozwa poste na kati ya Congo lokola Kabila boleki Kabila na nyonso boleki Moïse Katumbi boleki Kamere wali mibali lokola bango botikela bango place te baya kokosa bino baya milibi ndenge bakokosa bino ntango bakoya bolandi bango baapuye bango bana bato na bango oyo bakotia ministre na bango bato na bango balibola mayele jamais bakotikala toute l'Afrique, que vous le voulez ou pas, on va libérer. Hollande, c'est un ancien sergent qui te parle. Enculé de merde, on va libérer l'Afrique. Hein? On va libérer l'Afrique. Vous êtes des voleurs, vous êtes des violeurs, vous êtes des pédophiles. Obama, ton père c'est un noir africain. Ta mère c'est une blanche américaine. Mais Obama, you are crazy. You are crazy, Obama. You are big pedophile. Criminel. Continue. Fuck you. Continue, continue. Peuple africain, nous ne sommes pas debout pour rien. Nous ne sommes pas un peuple faible. Regardez les policiers qui rigolent. Ils n'ont jamais tenu ce que moi, à l'armée, j'ai tenu. Des lance-roquettes, anti-chars. J'ai conduit, je connais. Mais eux, ce que moi j'ai tiré à l'armée, ils sont jamais. Ce qu'ils ont là, c'est des jouets. Ingeta. Ah non, c'est changeant. Et vous allez voir. C'est bon. C'est bon. Ils ont amené en Europe. Ils ont amené aux États-Unis. Ils n'ont jamais demandé pardon. Hein? Jamais. Attends, ils n'ont jamais demandé pardon. Non, il faut arrêter. S'il vous plaît. Peuple africain, nous devons être debout et nous devons défendre notre cause. Ingeta. Hein? Mais vous allez faire ça en RDC. 4 millions de femmes violées et des enfants. Vous êtes des pédophiles. Assassins. Assassins. Assassin. Biloko wana tobisaki bango batika mboka na biso kimia bazolinga otika te yango tobisi bino bolinga te tokende extrême tokosala yango parce qu'on n'est pas des PD tokosala masolo wana tokopanza sous danger koleka ata awa kakobanda pe parce que nique sa mère vous comprenez tokobanda pe ya masolo mais toboyi na biso tomoni ke mboko se tongami eza histoire bien bato bazokotala bato babonima mais ne poussez pas faire du mal parce que moi je suis yuma ne nous laissez pas botika biso te tokota na tokende na baide mpena toa nango donc boluka position bobenda motu na bino bobenda motu na bino abenda na pena donc boyibe bino ta koyiba sinon makila ne kotanga ekikoka ekoka mbanza na beteli bino eja mwa kekele wana bwani. Peuple congolais, ouvrez les yeux. Peuple africain, Georges, arrêtez de soulever les cartons pour
les Occidentaux qui pillent nos minéraux. Ouvrez les yeux. Il est temps. Nous devons maintenant prendre les armes. Écoutez, peuple congolais, il est temps, peuple africain, nous devons prendre les armes pour la libération de toute l'Afrique. Écoutez, le bâtiment qui est là, c'est un bâtiment de la mort. Là, le Quai d'Orsay, bâtiment de la mort. L'Élysée, bâtiment de la destruction de toute l'Afrique. Nous devons dégager l'homme blanc sur notre terre en Afrique. L'homme blanc est venu prendre l'homme noir dans des bateaux. Ils ont amené comme des gibiers. Ils ont mis les chaînes au cou, au pied. Ils n'ont jamais demandé pardon. Mais ils ont demandé pardon à l'homme juif. Il est temps que nous finissions avec eux. Il est temps. Nous allons finir avec eux. Il est temps, peuple africain. Nous devons finir avec le système du gâteau qu'ils ont fait à Berlin, le partage de l'Afrique. Il est temps, les hommes congolais, arrêtez de suivre le peu d'argent que Hippolyte vous propose. Mais défendez votre terre. La terre, là, Simon Kibalou avait dit, un jour, les jeunes vont se lever en Europe, aux États-Unis, partout. Libérons l'Afrique. Libérons l'Afrique. Merci Georges. Écoutez, peuple congolais, peuple africain, je crois que vous avez vu. Zoro, il a dit tout à l'heure, il n'y a pas que les Congolais qui sont là, c'est toute l'Afrique qui soutient la République démocratique du Congo. Donc on n'est pas seul, nous allons passer la parole aux Gabonais qui sont venus nous soutenir aussi. J'appelle Basten. eza na bato misusu na motema mabete na famille na yo même ikoko na yo atikalaka kozala na pouvoir te azalaka même na politiki te ngai nazali Magali Lomama naza na famille ya bato bazalaki na bapouvoir famille Lomama famille tia famille Lokwa yango nazokundela Congo na motema moko na kolia ata 50 centime te mpo nayebi valeur ya mabele wana bolongola motema mabe bakongolais Congolais si bolongola motema mabe tokokende liboso bakongolais bozali awa ya kamera bozali awa ya moïse bozali awa bozotambola na bamoïse na bakamera toyebi bino kala te na kotanga bakombo na bino na bavideo libala bakongolais tokomi na suka soni ya ngwanda azala na congolais ngwanda azala na congolais sekedi azakela makambo ya bapaya ezala makambo ya bato yo na mama za 50 te papa za 50 te bana oyo bazali 100%. Kabila kolongo na pouvoir komonela kozala kabila eloko nini en quarantaine. Le problème, il est congolais, ça concerne tous les Congolais. Donc nous demandons à tous nos frères qui sont éloignés de se rapprocher pour que nous puissions faire ce travail patriotique qui est notre devoir. Et nous le faisons par droit. Avant Tobanda, Serman Abisso, Tobo Samara Mote, combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Je serai combattant jusqu'à la mort.
Vital Kamerhe, hors d'état de nuire. Congo eza mboka ya Congolais. Constitution na bino baza kotangela bino depuis ebanda, ça ne concerne pas les Congolais. Tobengaka yango charte ya occupation. Na charte ya occupation na bango, batia ba mibeko na bango mpo badirige mboka wana. Ekosimba te, credo na biso ezali moko. Révolution, soulèvement populaire. Yango eza komona toza kotangela bango charte na bango na article 64. Oyo epesi bino nyonso pouvoir ya kokanga bango. Donc mutu akosa bino te. Le peuple est souverain. Le peuple est au-dessus de la loi. Le peuple est le seul à pouvoir dire aujourd'hui c'est fini avec cette république. Mutu moko takosa bino. Et loko musu foto tiana mutu. Notre combat ne concerne pas que le Congolais de Kinshasa. Ce combat concerne toute l'Afrique. France Fanota l'Afrique a la forme d'une arme dont la gâchette se trouve au Congo. Ça veut tout dire. On ne peut pas démarrer l'Afrique si le Congo est à genoux. Nous invitons tous nos frères des autres pays de rejoindre la résistance congolaise. Nous devons bouter l'occupation. L'occupation au Congo n'est pas que l'occupation rwandaise. C'est une occupation multiforme qui est patronnée par les sionistes, la communauté internationale. Donc, tout banda ko chasser Monique, tout chasser ba Rwandais, ba Ougandais, ba multinationales, oza ko assujettir Afrique Mobimba. J'ai allé zali COP 21, Kabila yaga to signer Mikanda, pour revoir Mikanda la constitution, COP les canaux facile. Nenge baza ko sala na bandination au Congo. Autres ça ko senga toujours rester debout nos frères du Congo Brazzaville, ne vous laissez pas faire. Sassou Nguesso doit dégager sans autre forme de procès. Kabila doit dégager sans autre forme de procès. Réunissons nos forces pour être Moussalana et Salama. Dans le Nenge Bakoko Nanso Bazali Kosenga. Ingeta! Soki balobi tika! Soki balobi tika! Merci. Ingeta, merci Zoro. Lelo mwasi a commis mwasi ba violé, mwasi a commis ba tia na prison, mwasi a commis ba betaye, et c'est loko toko dénoncer. Biso to yali toko luka, kimi ezonga na mboka. Ba na biso soki ba beli toko kako salisa bango. Mwana no soka lamuki na tongo akoka kolia na nzala na ye. Mwana na osu akoka kokende na ete olo esengeli po lobby ndenge balobaka jeunesse ya lobby ezali bano biso tokobota pe bakoko na biso lelo avenir ezali sombre pona bano oyo bakobenga biso bakoko na bo bakobenga biso bamama yango wana nga nakoloba na kombo ya bamama tosubir makambo ya ba nini division tosubir makambo mingi oyo pona biso femme africaine, femme noire, toyebaka te que un jour na mboka na biso po bato baye ko négocier poche na bango bakokolisa biso esclave na kati ya mboka na biso moko lelo tokomi kosexile awa mingi toye awa mingi bakimi fasi oke soko boteli malamu exige mutakima na fasi na mboka na ye te mpona mboka mutu ezali esika barepere na ye ezali esika awa baye kojouer bakarte na bango ndenge tokomokena toza kodenonse yango toza kodenonse yango na kombo ya bamama nga na lobi tolingi tozala libre contre une dictature sanguinaire qui se passe en République démocratique du Congo. Nous sommes ici pour manifester contre la complicité de la France contre les dictateurs de Kabila. Nous sommes ici pour manifester contre les viols massifs utilisés comme armes de guerre. Ces viols qui sont perpétrés sur les femmes africaines, sur les femmes congolaises. Ces viols sont l'œuvre des multinationales. Et aujourd'hui, si nous sommes devant le ministère des Affaires étrangères ou l'Assemblée nationale, ou encore un peu plus loin, le ministère de l'écologie, c'est tout simplement parce que la COP 21 est un nouveau traité de Berlin. Sachez-le, la COP 21 est demandée à 159 pays de signer leur arrêt de mort. Car en 1885, quand le traité a été signé, c'était pour séparer les Africains, pour les diviser.
d'exploiter, de violer nos richesses, mais il faut en plus qu'ils régénèrent notre climat pour qu'eux en bénéficient de nouveau. Alors là, c'est vraiment signer notre arrêt de mort. Nous sommes ici pour dire à M. Hollande, à M. Fabius, à Mme Ségolène Royal, que nous ne voulons pas, nous, Africains, Congolais de la diaspora, nous refusons tout traité qui mettra en péril la vie humaine des Africains et des Congolais. C'est pour cela que nous sommes ici. Alors soyons nombreux, continuons à manifester, ne restons pas dans le silence, car il est important que l'Africain puisse donner son mot. Il est important que l'Africain puisse parler. Nous ne sommes plus les Africains d'hier. Pas une botte. Olobini pour le journal Lelo déjà. Bon, journal Lelo, hein, je vais parler en français comme ça, même ceux qui ne comprennent pas Lingala vont comprendre. Journal Lelo, j'ai pris journée de RTT, c'est-à-dire aujourd'hui, je devais être au travail. Je vais être là-bas, là, avec mon patron en train de travailler. J'ai pris ma journée en tant que responsable. J'ai pris mes responsabilités pour le pays. Parce que voilà, les choses, c'est que Kabila veut négocier des choses. Il veut venir supplier la France de l'aider à se maintenir au pouvoir. Kabila est en train de nous faire des jeux au pays. Pendant que là, les élections arrivent prochainement. Ah, il y a les Rwandais qui sont infiltrés. Ah, il y a le Soudan du Sud qui a déplacé le drapeau à l'intérieur des terres congolaises. Il veut nous distraire. Nous, Congolais, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Il faut Toboma Kabila. Kabila ne doit pas s'en sortir. On n'en aura pas marre. On va continuer à dire les choses. À force de répéter les choses, depuis 2005 qu'on fait ce boulot-là, regardez, aujourd'hui, ça paye. Moi-même, je suis arrivé en suivant les choses et je suis en train d'entraîner des gens avec moi. Voilà pour mes responsabilités pour le pays. Voilà, peuple congolais, nous avons un message de quoi ici. Donc, quand on dit que donc il faut bailler vraiment. En tout cas, merci Pai. Tout ça, on a tout tour. Voilà, tout ça, sous le combattant, sous bino bozo mo na ka ba drapeau, bino bo na ka za Congolais vraiment ya solo. Donc nazo tikile ka micro après ce message pour na bana Congo bazo landa biso. Mbote ndeko. Mbote ndeko. Olobi nini pour na journal le vraiment auto le baki vraiment to sala lumbe mote pour na kanambe kana chien. Olobi ni. Bon, journal le zalika ningo lobi mon frère to yaki poto kanga mona ndeke. Akimi ndenga mesala okima. Après tanga ozonga na mboka kuna lokosa ba yuma. Que ayaki na France mais ba yambi était to salir to zela to solane ndenga ba combattant mais à mon anité mais to bi que to zoyer parce que junior zana mulai to mobiliser bana mai bazo ya ndambuti to zoyer parce que biso to ça to une place ni to zoyer donc ça plaisir à trop ba congolais ba se mobiliser pour la mboka na bango parce que au moni o leki na Congo Brazzaville jamais relega na kati ya Congo parce que Congo Kinshasa a reçoit même pas chance à glissement parce que Kanambe aza mupaya aza tout Rwandais aza même pas makila peuple congolais donc bandeko botele mavoma pour la mboka na biso parce que totika ba paya wana vidi mokote tala ba biloko leki na charnière maluku babosana yango ba memela biso ba glissement ba memela biso ba dialogue ba mambo ebele alors mboka eza l'occupation tala ka occupation rwandaise donc ndeto ali ba bandeko totele pour la mboka na biso donc yende ngaza wana élection ou pas eza problème na biso te. Biso pour la biso zali Kabila dégage immédiatement sur aux yeux to kangié to bomié comme ça mboko na biso tika na liberté. C'est ça mon frère. Ingeta bana kombino boto Hollanda kaka les gars combattent à ebis bino déjà. Donc ndeka ba yemba ke Kabila kanambe kana chien ayebela yango ngana zo kanga malango ka vraiment ayebela. Donc biso ndeto tellement na kata mboka poto awa bino pe fo botelma kona ba benga na kanambe kana chien wana ba sa ba Rwandais ba kosa bino tike ba sa ba Congolais. En tout cas merci. Merci Ndeko. Matondo mon frère, merci pour le Congo, et ça pour l'intérêt à Congo, ba futa la bisoté, tout ça ba la mission na bino, et ça parce que mboka na biso en occupation, to bunda pour na intérêt à peuple congolais, mboka na biso za bien ba Rwandais ba kende ba tikela biso mboka na biso, biso mo to kumbela mboka na biso na ndenge na biso, ingeta peuple congolais, Matondo. Ingeta. Voilà bandeko bana Congo ndete lo baga ki bitumba Congo na ba jeune ba telema. Bonjour na Francisco plus que Bolingo déjà ça jeune na yambi les grands combattants vraiment il me se présenter déjà à ça peu jeune donc na zo pese ka micro pe alo ba pona bana Congo o bazo landa biso mbote ndeko ce qu'on a monné vraiment aux awa expliquer dans ba tout na date nini to za place nini pour na bato bazo landa biso ba comprendre voilà to za à Paris le 21 avril ndenge to kana kito ya ko kabola nzoto ya kanambe mutu na mutazo on était na et puis voilà donc message à Likaka Moko que to koti qu'elle a tenté à briguer ba mandat ya ofele na mboka na biso aussi longtemps à y congolais té
message il faut les cas tous a besoin tout le monde boya bolanda batu baiko kosa bino te o te boy tout ça te mboka ici ekenda ils en occupation bino ba utu ko mona ba preuve parce que tant tolobaka batu mona ranet tout ça amaseki bobina mo ba utu ko mona ba preuve ndenge ba uti ko kanga batu na ambassade na biso na consul ya Liège ba Rwanda ba komi ko zo ba passeport na mboka biso po basala nango nini question yango wana et ali po bino bozanga misala bango babanda ko sala na Congo donc peuple congolais eyebela vision souci na biso yango wana bolamuka bozala assurer que biso to tiki bino te tant to bunda boezali ya masekite parce que biso to tika ba misala na biso po to ya ko bundela mboka. Donc, bozala assurer que tant que ça soulèvement populaire et qu'on fout en bino soulèvement populaire et ali po biso na bino to bika toko ya kuna toko tika bino tête en soulèvement populaire oya toko balola match. Donc voilà message en voilà. Merci. En tout cas, merci ndeko vraiment message au PC vraiment na biki bandeko pe ba yo ki ngo vraiment bandeko ba yo ki message ndeko na biso a PC les grands combattants. Donc il faut ça lango vraiment lumbe mote pa kanambe kana chien ba Rwanda wana to lingi bango te na mboka na biso. Merci ndeko to kuta na susu air moko. Inget. Voilà, tant que le musicien, tout peut ça message que les musiciens faut changer. Bon exemple vraiment il y a celle Gino vraiment avec la musique mais le même tabou n'a pas en mboka na vraiment. Donc celle Gino tout ça na vraiment awa. Vous allez passer un message surtout à l'obana pour les musiciens au balingi ko bongo la mitema te. Bazo continuer ka makambo bête ko yemba musique na bango ba bêtise. Mais na pesa na miko aloba. Mbote ndeko. Mbote Francis. Ce qu'on a monné vraiment ça awa message na ko lobana pour na bato bazo landa biso. Bon, un message on appelle ça bon webi. Tu es à Pambate, baby bitueli. Donc le lieu ça la peine que première histoire, première fois dans le monde que occupant mon président tricheur féticheur. Président Nganga, on a dit mega baki ça mikem ko zo bato korati. On se comprend. Donc on a maintenant le lieu pendant ça première fois dans le monde histoire to kanyo na maboko. Un président arrêté à l'étranger par le peuple. Na maboko ngo sala ma lelo toto zoto kangi yo lelo de pas to mi pesa ki netinga na ebisa yi momi na nga la parler na ye donc la vie ou la mort donner na yaki boyi fa ba kapo ope dans la mort loi na o kango pe na kweli ope to kango to ba mai na mabele essentiel to kufite ba ibaka ke musicien moko boy engagé artiste engagé moko boy akwela ki ye ba na tina mabele bozo wa ba to siniaka ozo comprendre. Donc na Congo to la bato siniaka. O mona bengambe so mutu mo o kache ba maître so ba maître to so mona bino te ba maître o bino ba maître. Mais biso ndo ba frère maître, ba maître to la tête to comprendre. Mais boso yati. Ba fête boso kende, biso to organiser ba fête. Beaucoup ta yagana. Yagana poussana. Poussana ba twana susa mboka bango organiser ba soirée na yi. Aye. Aïe, parce qu'il y a des gens qui sont là. Mais les gens qui sont là, il y a des impunité. Le patron de la musique congolaise, il y a des gens qui soutenir les dictateurs. Vous comprenez? On est on est à la temps de la fin.
donc moto azobanga liso aza te oyo bozolalaka na ndako na bino bokokanisaka no bakombata babundela bino sema bofingaka biso bakombatufi ya pas de problème il y aura un temps pour tout. Vous comprenez? Donc, nous sommes bagarrés dans le danger. Vous comprenez? Bagarrés dans le danger. Puis, on a monté. On a tout na Congo en tant qu'artiste engagé. Il faut me prendre comme Youssou N'Dour. Il faut me prendre comme Alpha Blondy. Il faut me prendre comme Boketu Premier, comme Batutu. Artiste engagé, on va bunde la mboka. Mais bino, c'est comme on a demandé qu'on a bino au Vandi, Kanamba, bino alors. Onga ibo werera onga shibira la banga bino kuzitena nzela to betani wera ozo comprendre donc ndanga na yeboye donc ndanga kota ba koma watapa c'est les anti-valeurs oya ko meka soirée na yo soirée biso monto zo mona bato basalisa ba soirée ba ye oya bien ba ye abomoni bango baza na souci mboka ozo comprendre oh mais ko salisa soirée oh non voilà nga boye no bengisa mutu boye keba leto ye awa netika na yeta zokima yaka soza mobala tembe yaka Rwandais tuti yaka sanguinaire assassin yaka ngala lobano vérité na lobano vérité boyebi pe longi boyebi yango comprendre boyebi yango na bangani boke na mboka na chien congolais et puis na ba congolais msupe ozana bango balinga na bango pe yo ok ozo comprendre okende vouloir ou pas troisième il y a pas de troisième mandat. Il n'y a pas de troisième mandat. Yop na yo, ça va na Congo, anga Mobutu, anga Lumumba. Hein? Donc yop na yo, ça va na Congo, troisième mandat, ça va être nam na toi. Yo, au moins on a osaboué, n'est-ce pas bien? Et puis bino na batu bino pour dialogue, si c'est pourquoi là, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue, exactement dialogue. Bon dialogue, est-ce que dialogue est un dictateur? Hein? Hein? Bokeba lelo ndeto za awa totango bakoma batapampa te moi etalinga te babilo nga zolobela mboka nanga je parle du Congo, je défends mon peuple, je suis un artiste engagé, je resterai un combattant jusqu'à la mort, je suis résistant plus que résistant. Ingeta donc on a colère de abima bomona ayat aya azate ba dévier ba dévier so keto ba bombi abima place mama yamba yango biso to za na sur place. Nabino ba journaliste bomona nia bozo mona na te to no buka ba caméra na bino siko na bengyo yake mission na buki caméra nao na betio la buki caméra makama mboka e abo mama pamba ona ni mpoko la nini yao ona nyao na lio baswana ki on a rien à faire, on a pas que ça à faire nous. Vous comprenez? To bunde la mboka lobi mboka ya la bien bozo mona mboka ndenge za siko na miniti oyo bokeba kala mingi te soto telemi bonde to telema te tala le te sino boya ebele bato ba yebela wa mais ba incapable ba ete ba anti valeur bozo mona te si maonga na zala ki to no beta bino siko ya kite to beti ingeta. Bonjour peuple congolais, je m'adresse à vous bana Kinshasa peuple nyonso tu ya Congo mobimba na poto to telema pona makama mboka na biso ezana kita ebele Congo ezana ba richesse ebele o mokili ezulukaka pétrole bokaka pétrole ezana Congo, diamant ezana Congo, uranium, cobalt, or, diamant tozana biloko nyonso tu liste eza mulai. Soki bozui tableau à Mendeleev, tableau chimique botali ba minéraux ezana tableau wana na Congo tozana ebele lekikuto ezana tableau à Mendeleev, il y a tableau chimique. Tout ça pour vous dire quoi? Arabie Saoudite eza riche kaka pona pétrole na bango. Sénégal baliaka kaka pona arachide na bango. France eza na pétrole te, eza na diamant te, mais talande batongi, tande batonga, botala France. Botala. Bazotonga bamboka na bango mindele bazotonga bamboka na bango na malheur ya Afrique. Makila na bino yango ezotonga poto. Malheur na bino banzala na bino yango etongi mboka mundele. Esengeli biso na bino to boya to telema. To boy ko travailler na mindele te, to boy ko travailler na ba français te, na ba américain te, na ba belge te, to boy bango te. Mais to lobby richesse ya Congo, il faut Congolais profiter nango, a bénéficier nango. Donc
diamant na biso soki etekami esengeli chaque famille congolais ezala chaque famille congolaise ezala paye bafuta bafamille nyonso tout chômeur azosala te me bazofuta ye moto azokende musala ofele pardon moto azokende hôpital ofele classe ofele peuple congolais botelema basakani na biso trop mindele bazosakana na biso parce que bamoni ke biso toza na biso dobo toza na biso mou mais peuple congolais tozalaka très gentil tangu totombokaka ezalaka mabe nazo rappele bino nga na epoto na 2000 mais bato oyo tofandeli na bango na 98 na Kinshasa boyebi nini tosakala ba Rwandais na opération ya musée ndenge tobomaka bakadogo. Alors Banakin botelema une fois pour toutes, le Congo n'appartient pas aux Rwandais, le Congo nous appartient. Congo ezamboka na biso ezamabe na biso. Comment c'est possible Katumbi a comme un milliardaire yem tazalaki pêcheur mbongo oyo azui yango na trafic ya ba minéraux na Katanga eza mbongo na bino ba congolais oyo yake kobomba na ba île Panama. Bomoni scandale évasion fiscale ya Panama Papers. Jeannette Kanambe ayaka kisasa ndenge nini aze longi kitoko te pona finga ete mais nalobi nde longi na ndenge ezali ngana ko bima na ete jamais azali 1000 fois tote 1 million de fois vilaine congolaise azaka mabelo ko la Jeannette te Banakin mwana mwasi wana oye longi mabe ayubi mbongo Congo abombi yango na ba île Panama. Mususu camarade ya Kabila Dan Geter o azali Moyuda aye na Congo na 97 lelo akomi milliardaire soki ayibi mbongo ya Congo te pourquoi okende kobomba yango na ba paradis fiscaux congolais tellement une fois pour toutes tozali kosenga na bino tozwa mboka na biso en main. Article 63 ya constitution na biso lobi une chose congolais a un devoir na ba droit sacré ya ko défendre mboka na ye. Article 64 bakisi congolais nyonso tout atelema place azali pona ko faire barrage na individu tote groupe des individus nyonso tout oyo lingi ko kanga mboka en otage pona intérêt na bango. Kabila lingi ko mboka na biso en otage. Lelo o balingi ko kima na cour constitutionnelle pour ba valider présidence tote mandat ya Kabila avec l'article 70 na deuxième alinéa nango o ezoloba keno président azali valable ti na remise et reprise jusqu'à ce qu'on soit la remise et reprise avec le président élu. Mais babosani ke Clébo ezali article 5. Article 5 qui a constitué la biso ezali Cléboa. Et lobby le peuple azali souverain. Peuple muta votaka. Ye mutazali kotia ba député ye mutazo voter ba gouvernant. Et c'est le même peuple qui a le droit d'arracher les crédits qu'il a donné à tous ces bandits là. Raison pour laquelle le peuple congolais ba député à majorité baza batu ya kokata bango mitu. Bobi qui sa mutute parce que ils veulent voler votre avenir. Bali va voler avenir na bino. Richesse ya Congo eza ko appartenir na biso. L'or, les diamants du Congo, l'uranium du Congo, l'or du Congo, le pétrole du Congo appartient aux Congolais. Ce pétrole-là n'appartient pas aux Rwandais. Vous devez vous soulever parce que l'article 64 de notre constitution vous le permet de renverser tout régime dictatorial qui prend le pays en otage. Yango na botelema. Armée na biso ba mapinga na biso bo telema ba congolais ba vrai congolais oh yebi ba kata yo ngenga ozali vrai congolais papa na yo congolais maman na yo congolais telema bunda Kabila ifa kima ba Katumbi c'est des faux opposants des Camerounais ce ne sont pas des opposants bazali ba camarades ya Kabila baza ba congolais te botala histoire mboka na biso kaka ba paya bayaka ba comme riche ba comme ba milliardaire congolais souffraka ba pasteur bazo kosabino le pasteur vous trompe ba bomi plus de 12 millions de Congolais et vous êtes là en train de s'agenouiller na ba église bozali kosambela comme si libération ko uta likolo ya nzambe likolo non
Nzamba asala déjà mokili alobi soki osali to kolia te abenisa Congo. Congo est riche, mabele na biso eza nkite tondi. Soki bateki pétrole à Congo, bateki diamant Congo, l'uranium du Congo, revenu wana bakaboli wana ba famille nyonso. Muto asala kata azozo $1000 na fin du mois. Osala kata oza chômeur, bazo futo $1000 parce que le Congo est riche. Boboya, 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 pauvreté. Le Congo est riche. Le Congo à lui seul fait manger l'Europe de 27, l'Union européenne. Parce que le Congo a tous les minéraux stratégiques que les Européens, les Occidentaux ont besoin. Raison pour laquelle vous devez refuser cet assujettissement. Boboya, botelema. Et Zamboka na biso. Trop c'est trop. Mindele, naba dictateur, basaka na bino trop. Maintenant, il faut voir le langage, il y a radicalisme. Bon, la lisusu te. Mindele ba na résolution à la con. Bon, la lisusu te ba dialogue à la con. Ça, on n'en veut pas. Toboïbe élection, on n'en veut pas. Le Congo est sous l'occupation rwandaise et le peuple congolais, vous devez tenir les armes. Appliquez l'article 64 de la Constitution qui vous permet de vous soulever populairement. Afin de rétablir notre souveraineté nationale et de rétablir maintenant l'état de force. Oyo kosenga ke mindele baya na ba table de négociation, ba négocier na biso. Balingi diamant ya Congo, coltan ya Congo, ils doivent parler avec les Congolais. Pourquoi tuer plus de 12 millions de Congolais? Les médias du monde n'en parlent même pas. Et François Hollande ose inviter Kabila ici en France, raison pour laquelle on est là, pour dire non à l'arrivée des dictateurs ici en France. Nous en avons marre. Ils nous ont prêché la démocratie, ils nous ont prêché la conscience, la moralisation. Mais bazalabe exemplaire, bangomoko, soyez des exemplaires, peuple français. Hein? Vous prêchez la démocratie partout dans le monde, mais ici, derrière tout, vous supportez, vous soutenez les dictateurs. Yamato Sengibana Congo, Kinoa Telema, Bana Kivu bo Telema, Congo Momba bo Telema, Bola Muka, Bakata Bino Ngenga, Boami Bali, bo Telema, Bakoko Nabiso, Babundaka le 4 janvier, Bomaka ba Belge. Yangwana moi tozo indépendance. Soki bo Telemité, Bakola la biso, na masoko. Yango il faut bo Telema po ba humilier biso. Ingeta. Soulèvement populaire Ingeta. Oye. Bana Congo oye. Bana Congo oye. Bomoni ndeko mosusu auti koleka lobi. Yango nga na ye pona sukisa. Bomba mabe. Na loba. Na sukisa. Ba mama ba tata bandeko. Ya mboka Congo. Eza mawa mingi. So bino bana biso bana bino toye na poto. Bokanisa te toye kolokota. Tozo lela. Pasi bozo mona na mboka bokomi be esclave bozo ko koloba te bokoma kolia badiata bomoni souffrance oyo ya mboka na biso mutaya nango le père Kabila soi-disant abosana bana na ye apresenta bana mususu soi-disant bana na ye yango lelo botela biso ba problème yango na osenga na bino faut se soulever na kin botika tante kisasa mboka na biso mobimba na Ozaï na Congo na Katanga na Kivu na Goma na Équateur botelema pona mboka ekomi kokende makambo tozoloba na bino eza biso te eza ba organisme international mutu bayebisi biso toyebisa bino soko botelemi te bokotikala ba esclave bongo bazangi bandeko na poto bazalo ba souffrance bongo bino bana oyo bozalo bandeko na poto bozolia bobosani baoyo bazangi bandeko na poto yango na memeli bino message oyo botelema élection eza te kanambe patambula eloko lisusu tokobanga eza te liwa tondimi mutu akotika na mokili aza te ingeta bana mboka